vie nanga mobimba na botamaka avec reconnaissance c'était na ye ko se retrouver na âge à mokolo na âge à 29 ans na sali 7 ans ya ki aveuglement na kati ya ndako na bimaka te oyebi kaka vie ya aveugle na Kisasa wa pona kolia il faut tambola na balabala kami okotuta yo tuti operde pende kona ponga biawa batuta kiye na remorque kaka pona makambo ya kosenga na balabala moto azopesa yo mwa 500 aobenga yo ndoki likolo nini kaka eta otoza basi na moto menaza na posa bandeko nanga ya Afrique ya Asie ya Europe nyonso oyo aza na motema mawa bandeko na bino vraiment nazo kosenga na balabala kolia ya kosenga nyonso nanga eza ya kosenga naza na ni moto te okosunga nga lelo ekwelinga na butu na boyi aza te na bimaka na balabala kosenga soki mokolo wana na bimi te nakofana nanga mpe kaka boye tobotamaka misato mibale bakufa mama na papa bakota natikalanga moko ati avegema nanga nakobandela wapi na kosukila wapi menazoluka bosunga nga mwa place ya kotia mutu na mafond naza na bana mpe bazotanga te mpona moto akofuta mpe bango minerva aza te na nde na bimaka na ntongo wana bana na bakosunga nga ke bofongoli ata mwa eloko ya pie ekokosunga nga na bana batanga mpona veni nanga lobi mpona biso baveni soki otangisi mwana na soki klase esila okosunga yo mpe lobi vraiment na bolinga nzambe bosunga nga ndeko na bino soki botiki nga boye moto akosunga nga aza te moto akosunga nga na balabala aza te moto akosunga nga na kati ya famille aza te toza baveke batioli mpona nini oza avele yokanisi okosala nini na famille na biso mpe naza kaka boye kote nazotia mpe motu maye eza nango te ya kofutela nanga na bana toza kaka boye Samba Lola, la Bible nous dit la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Amen. Et il n'y a rien d'impossible à celui qui croit à Dieu. Samba Lola pambola, apambola ndeko mama, apambola ndeko papa. Oya zozwa décision ya kosunganga. Bolamu nzambe soki tabita dorokasa la mukaka koza bolamu. Soki Ezekiel pendant 15 ans, o ndama bakisaki de vie, oya zalaki na bokona liwa, a koza bolamu. Samba Lola kanisa pambola bisala na bango. Cette fois-ci 2025 oyo ezala ya lipamboli na bango pona kokota 2026. Amen. Bonjour, on a bana nzambe nyonso bisika bozwami partout bozolanda ngai bana Europe, bana Afrique. Oyo eza chaîne na biso Les Amoureux de Dieu TV. Eza vraiment chaîne moko depuis Allemagne. Maman na biso Sephora du ciel. Yende azali ko préparer bana na nzambe penza malamu pona royaume bisi. Lelo toyambi papa na biso na kombo ya Papa Gédéon. Papa Gédéon aza aveugle amonaka te. Papa Gédéon ye wafandi mopanzi na ngai. Toyebisa ye to ayoka abeta so histoire ya vie na ye eske aveugle yango abotamaka boye ou bien ezwaki ye na âge nini. Toyoka Papa Gédéon bana ya Afrique bana ya Europe nyonso toka papa na biso na kombo ya Papa Gédéon. Papa Gédéon, bonjour. Bonjour maman Kari. Bonjour. Papa Gédéon, beta di solo vraiment malamu bana ya Afrique bana Europe bazali kotala yo bisika bazwami partout beta histoire vie na yo ozomona te eske obotamaki boye ou bien ezwaki yo na âge nini toyoka. Maman Karine vraiment zama zamala. Oli vie nanga mobimba na botamaka avec reconnaissance c'était na ye ko se retrouver na âge à mokolo na âge à 29 ans. Donc nazalaki na kati ya ndako nazwi kaye nazotanga boye na butu na santi mokosa na miso nenga polo esalaka biso na debi. Na flotter miso. Donc moyen na mona lisusu lumière et c'est pas de
baevake nga na hôpital na tangi na butu wana na leli na leli bamemi nga na hôpital. Docteur amoni babi non, donc il y a pas moyen. Moi il y a une heure du temps. Docteur peut se répondre c'est non, il y a pas moyen. Donc le docteur a sali toutes les façons que non ba reçu nango. La parole a sali nyonso mais sinon papa j'ai dans wana hôpital nini bamemaki wana na salaki na Brazzaville na CH. Ah voilà na CH na Brazzaville. OK. Maintenant ti après na sali 7 ans ya ki aveuglement na kati ya ndako na bimaka te. Tozalaki na voisin moko wana azalaka na ye mona aye kozwa coiffenicole moko bo ezalaka ya liquide ayo kwa miyoyo boye ayo otangisanga siko na liso or que oyo ya gauche amonaka ta mokete te juka gauche atienga na oyo ya droite ndenge moko nafandi na moi bweti nakoma mona elili ya soso nabengi peti moko ngabe oyo ezoleka soso te page nozokosanga bite namoni soso wana na couleur ya noir akenda ndako belo ni na sima bite kosi papier ya pembe donc asalinga nyonso page damoni na sepeli ti na ye koseretablir vision kana droite wana kaka droite wana tile baparent baye na ebisi bango talanga na komomona mozokosa nakisa biso kiprouve kino yoko momona na bino na komomona boye basalinga bageste nyonso wana na recevant c'est bon na seretablir droite ezongi mpena normal so normal na mobeta bana mosana baninga ti on fur et à mesure possibilité eza te nazoperdre les visions ti eye kokoma na moya lelo nde naza papa j'ai le soto landi bio bande komona no mwa ndambu na droite oyo le na récupérer vision na komona ndambu te mais na mona pena que non moto aza na distance ya 50 mètres ou bien 100 mètres na bi que non moto ye wana kona na mona sans problème vraiment mais en fur et à mesure selon des médecins le bac opinion en état oya ye tokoki coopérer na Kishasa na bon Afrique wa te pas tout na ba matériel te mais ce qui possibilité de asomaka ba kisiti pona ti liwana ye agarda vision wana on fika monsieur so qui te possibilité ça te pona na sala sikoyo pour traiter misu quoi sikone gauche ne sala kata le côté et bon droite so qui na butu lumière à téléphone na komona fara kamina mona mais pona tete no oyeza kingani boye difficile. Papa j'ai dit bon mon tu peux au monde a été même na butu moi mon kubi na moyo mona pe motuté na osanti ke mutaza ilili eza wana mais pour que na confirmer que no oyeza moi si bien mon bali baza pembe moi mwino mais lumière na butu na mona que no lumière ya wana fa kamyango. Papa j'ai dit bolobi et kufa ki penza bien na âge nini wana kufa eye ko kufa penya bien na âge à 29 ans, je crois 29 à 30 ans. Voilà. Na âge wana nde kufa ipenda kufa penya bien vraiment donc mwana moneza te. Papa Gédéon. Maman. Bana ya Europe, bana ya Afrique bazo kayo. Balandi lisolo na ndenge vraiment olobi. Bande kona biso ba femme de vainqueur, to ki liso papa na biso Gédéon. Et puis si passe vraiment papa kufa ki misu depuis na âge ya 29 ans. Des misu vraiment à mon akate enfin so chez bazali komona na bilili aza penda avec la zali komona te boki ndenge abeti lisolo na ye ya misu ba moyen ezalaki te pona koya mikili ya poto pona ko traiter misu ba moyen ezalaki te to ka papa Gédéon aloba lisusu papa Gédéon bo bana Afrique bana Europe ba olanda yo siko lingi basala nini na minute oyo ndenge nzomona te yebisa bana Afrique bana Europe bazolanda yo. Merci maman. Oyebi kaka via avec na Kisasa wa bona kolia il faut tambola na balabala kami okotuta yo tuti operde pende kona ponga biawa atuta kiye na remorque kaka pona makambo ya bosenga na balabala motazo pesa yo mwa 500 au benga yo ndoki nikolo nini kaka eta otoza basi na motema okotambola pe journée mobima na makolo pasi otamoli journée mobima otamoli journée mobima o se trouver moi 5000 moi 10000 et ça peut dépendre même pas na besoin malgré tout ça pas fait que tout ça mon até na ça fait na mon até mais na ça pe motolokola moto nyonso pas za ko vivre na posa ya ko vivre kola moto nyonso malgré na zo mon até mais na ça na posa bande konanga ya Afrique ya Asie ya Europe nyonso oya sana motema mawa ngande kona bino vraiment
naza kosenga na balabala kolia ya kosenga nyonso na ngai eza ya kosenga naza nani moto te okosunga nga lelo ekweli nga na butu na boyi naza te naza kaka boyi e nabimaka na balabala kosenga soki mokolo wana nabimi te nakofanda na nga mpe kaka boyi tobotamaka misato mibale bakufa mama na papa bakoda natikalanga moko naki avegema na nga nakobandela wapi nakosukila wapi donc ne bomoni nga boye na bilili naza kaka boye naza na moto akosunga nga aza te me nazoluka bosunga nga mwa place ya kotia motu na mafond naza na bana mpe bazotanga te mpona moto akofuta mpe bango minerva aza te na nde nabimaka na ntongo wana bana na bakosunga nga ke bofongoli ata mwa eloko ya bie ekokosunga nga na bana batanga mpona veni na nga lobi mpona biso baveni soki otangisi mwana na soki klase esila okosunga yo mpe lobi donc yango mpasi na nga ni yango wana naza moto osunga nga te bandeko na nga mpo baza na asie mpo baza na europe mpo baza na amerike mpo baza na afrique vraiment na bolinga nzambe bosunga nga ndeko na bino soki botiki nga boye moto akosunga nga aza te moto akosunga nga na balabala aza te moto akosunga nga na kati ya famille aza te toza baveke batioli mpo na nini oza aveke yokani soki osala nini na famille na biso mpe naza kaka boye kote nazotia mpe motu maye eza nango te ya kofutela na nga na bana toza kaka boye. Merci vraiment. Et puis, si passe dans les soleils, papa, la mission Gédéon, ban Afrique, ban Europe, Bolanda, papa Gédéon, malam, dengue vraiment à l'eau. Papa Gédéon, ils ont quand même fond pinza ya côté. Bon, papa Gédéon, ceux qui battent de l'eau fond côté, Osana, Moana, oh, vous allez ensemble pour na côté, quand même, boutique qui tantôt, l'eau, pesa yo to sala oza na mwana kosunga yo po ozomona te mwana sungaka yo na kotanga vraiment misolo donc nakoza mutabalabala te mutabalabala nakozwa tekelanga akokokimanga na moko me mwana na nga moko mpona lobi mwana wana akokosunga nga mpe. Merci mwana ngo bozani ndako moko toza na minute oyo aza kota bakoko na ye ya fani kota bakoko na ye nga na fani kote mosusu bamoye na loge bango kote na ngai eza te possibilité ya kofuta ndako eza te possibilité ofuta ndako eza te sikoyo so batindeli ofongo ya koteka wana okozwa mwana boloki meme yangara bofanda na mwana po ye nde asunga mpona koteka papa Gédéon soki bandeko na nga nde naleleli bango boye na bolingo ya nzambe basunga nga ndeko na bango aveugle oyo eloko bazotia na kati ya famille koboti aveugle oubien boza na aveugle na kati ya famille omona lokola libaba famille ka yo ekosala bi eloko nini menda masunginga na yo kobota mwana wana soki possibilité ezwami nakobenda bana na nga baye tofani na bango place moko ata nakokufa na boko na bango nakufa na boko na bango bakento angi na papa na biso avec akufi boyeboye so tozi ndako na biso tofani na bana na nga. Merci balandi nyonso bazolanda biso toyoki lisola papa Gédéon ndenge abeti papa Gédéon azosenga meme fond ya koteka azoluka fond ya koteka soki nzambe alola abombi biso abateli biso toza ensemble na papa Gédéon balimero eza wana okoki kobenga meme numéro ezanga mama Kari numéro nange ezali 089 43 66 190 bosabonye bandeko na biso entre papa Gédéon atie loboko papa tala loboko boye bana Afrique Europe bamona azosenga vraiment lisungi aza aveugle azali komona te bolandi histoire na ye ndenge abeti vraiment malamu tosunga papa oyo na fond ya koteka azoluka meme fond mpo ateka aza na mwana ya mwasi nde boyoki auti koloba awa bakozala ensemble na mwana ya mwasi bakoteka mwana oyo aye moko ya auti mpenza na motopo nde bakoteka ne azoluka fond lisungi tosunga papa na biso Gédéon azomona te aveugle tosunga ye vraiment na kombo na Yesu papa Gédéon bon bato balandi biso salela bango na prière pambola bango bazwa misolo salela bango prière nzambe pena funga ba porte nzambe alola funga ba porte pambola bango bazwa makoki moya ko pambola yo na fond ya koteka pambola bato bazolanda yo. Merci. Salela bango prière. Samba lola la Bible nous dit la main qui donne c'est la main qui reçoit. Amen. Et il n'y a rien d'impossible à celui qui croit à Dieu. Samba lola pambola apambola ndeko mama apambola ndeko papa oyo azozwa décision ya kosunga nga
bolamu ensemble soki tabita Dorcas alamukaka koza bolamu soki Ezekiel pendant 15 ans oyo nzambe abakisaki de vie oyo azalaki na boko na liwa akoza bolamu nzambe alola kanisa pambola bisala na bango cette fois-ci 2025 oyo ezala ya lipamboli na bango mpona kokota 2026 nzambe alo aleka kopambola na bakameramen na mama journaliste mama Karen nzambe alo aleka kopambola bina pambola parce que la Bible nous dit qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui croit à Dieu. Si tu crois que Dieu résiste, tu verras la gloire. Yango tobela tozana lisungi te moto kopambola biso ensemble nzambe pambola misala na bango ekauka te loboko epesaka ekauka te bango basanga te balela pe na vie na bango te oyo ezalaki ya kokufela buka oyo nyonso bango bazalaki posa mitema na bango nzambe akokisa yango mpona kotombola kombo na Yesu nzambe soki apamboli te mokili ekondima te mais il faut nzambe apambola parce que toza bana na nzambe nzambe apambola ndeko nyonso mama ndeko papa eza na Afrique na Europe na Asie Océanie Amérique partout bisika peuple de Dieu baza o bazola na nga na YouTube na minute oyo nzambe alo aleka kopambola bango ndako na bango misana bango ezala protéger mabota na bango molili te ekota te mais pole na nzambe. La Bible nous dit que le ténèbre ne régnera jamais sur la terre. Molili kotikala jamais kokonya bandako misana bango mais pole nde konja bango pole tambo na misana bango na kombo na Yesu Masia nzambe alola pambola bango apambola bino bato bozola nanga na papa journaliste na mama na biso mama Karine nzambe alola pambola bino pambola tokozanga te kotombola kombo na Yesu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci en tout cas. Prière, papa, j'ai donné à sali prière kitoko. En tout cas, na sepe na prière. Obi mo boyo kinde prière à sali. Moto boye vraiment. Bolongo la baide bozala lango ki na pambola moto bo tata ko freninga. Na kama mnange simba te boy na boy. Nande nizo tambola na nzela to lekara to kabela batu combien. Musupo yebi kate na nzela. Ya kabela ngai osi mo 2000 francs ko pesi. Leki langa puzale osi mo 500 mois 1000 francs au kabele to yebaka bango te to yebaka mitema na bango te ndeko biso avec la prière à sali avec la bouta la prière à sali vraiment donc to longo baida makanisi ya mabe wana ki atosunga mutabwe akofrene makambu na ngai te asa avec les maza mosali pe ya nzambe asa ila nzambe to longo baida wana to sunga papa na biso bino boyo ki prière à sali vraiment prière kitoko sunga nzambe ya lola akopambola biso tokomi na suka émission na biso vraiment na zasir bolandi papa na biso na kombo ya Gedeon nde auti ko beta penza histoire ya vie na ye malamu na sir bana ya Afrique bana Europe bolandi papa na biso na kombo ya Gedeon. Merci wana bosanite bambote na mama na biso Sephora du ciel Bambote belé, le mona molonga ne papa Achille, pasteur Achille, Bambote belé, les grands caméramans, papa na biso parti, Nzambe alola vraiment apambola yo abomba yo na foyer na yo mobimba. Na bosante Bambote na famille Mingata, famille Fukwe nyonso, Bambote na bino, bless papa na Laila, Bambote ebelé, Nzambe alola vraiment abomba biso. Tomonani lisusu papa Gedeon pesa bambote na bana ya Afrique et Europe bazali kolanda yo. Merci mbote nanga ndeko nyonso oyo azola nanga na chaîne oyo vraiment na souhaiter na bino mobu ya sika oyo ezoya na bino na bana na mabota na bino nzamba lola sala na bino vraiment sala na bino mbote nzamba lola pambola bino mbote vraiment mbote na pesi bino na yebite soki eza ya niveau nini donc malobe linge silanga na munoko me posa koloba esilite nzamba pambola bina batela bina bundela bino bitumba ya butu na moyi nzamba loboko anza la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Le boko ensemble est sionné partout bino nyonso boza Afrique mobimba Asie Europe Océanie Amérique nzamba lola sala na bino butu lokola moyi nzamba lola batela bina pambola bundela bino bitumba ya butu na moyi nzamba batela bino lokola batela ki Daniel na nikuna bankosi nzamba bundela bino lokola bundela ki bana Israël liboso na Pharaon nzamba lola batela bino lokola batela ki Jonas pendant 3 jours na kati ya libumambisi ya kokamba nzamba lola batela bino mbote na bino vraiment bonne année merci.
Merci papa Gédéon. En tout cas, comme nous avons une émission à Bisso, au lobby, tout ça l'émission ngano isa mabete papa nangai. Mais et là quoi liboso na sena moyo tanga fongola Bible tanga na Matthieu 33 verset 6. Bible tali ko ebisa biso. Premièrement, il faut chercher d'abord le royaume du ciel. Les konangai. Et là quoi liboso le kimotuya, il faut qu'on kana no bokonzi ya likolo. Liwa eyaka elakaka te toyebaka mokolo te toyebaka ngonga te eloko ya liboso fo koluka mpenza bokonzi ya likolo fo koprepare bokonzi ya likolo soki na ndako ozwa bible tanga version napesi yo oyoka makomi oyo elobi kuna makomi eza te mibele otanga koprepare lobi na yo. Amen. Merci tokomi na suka émission na biso nzambe alola abomba biso nyonso tu Ambote na maman biso Sephora du ciel, papa Achille, pasteur Achille. Nzambe vraiment bomba yo elongo na libota na yo mobimba. Tomona ni lisusu na kombo na Yesu Christ. Bye bye.